okokisi moto nini malobelengi na yo ya l'amour oyekomisaka na trouble lokola motalango e vodka okotisa moto nini douce na fraîcheur na yo Gisele bote na yo etopanga telpo eza kaka yo moto koki kopesa na bolingo véritable parce que charme na ye protejaka nga lokola lijombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ernie Bokotala, Gisele Umba, servante Nabino, Ndenge Tolobaka. Merci, merci, merci. Naibisaka bino, ceux qui vous êtes, ceux qui apparent à l'icolo, ceux qui vous talingate, diamant noir, azakaka. Voilà. Donc, vous appelez na kati antenne Nabino, il y a liberté d'expression, on a le bar Nabino. Vous s'abonnez, vous s'anakate, vous activer cloche pour na cause ba notification sans plus tarder makamamboka président ya Sikabimi et sali désordre muki mobimba boyi sadek azotinda bato o Kagame azokita o donc biso diamant noir a éviter mais tout naka bato ba yebi pour na kopesa bino information ndenge zalaka mokili mobimba esikano so bozwami pour na kolanda servante na bino sans plus tarder toza lelo nanani tozalina les messagers Galates 4:16. Pourquoi Galates 4? Bonjour, maman diamant noir, on a bien diamant vert, Djibois Djadjinene. Galates 4:16, tout simplement parce que je suis le messager recommandé par l'Éternel. Vérité, vérité. Jésus Christ, oyo basali nzambe 9/10 parce que bima libanda, ayebisa ki ba pharisien ba scribe oyo bazo représenter basali nzambe ya Congo. Alors bien en vous disant la vérité, je suis devenu votre ennemi. Nazali moko ya évangéliste, kombo wana ekokena lolate, nalzwa kombo ya les messagers tout simplement parce que j'étais dans les bâtiments en qualité à messager, en qualité à évangéliste. Alors on a bima qui par la recommandation de l'Éternel parce qu'il y avait les mensonges. Nabima n'apporté kombo ya Galates 4:16 les messagers tout simplement à cause ya message on appelle ça yango epesa ke nabima. Ti lelo bitumbalanga ezali na serviteur nyonso tout oyo nyonso akobima libanda naza moko ya membre ya laisser partir mon peuple eza chapitre na verset biblique ya Nzambe eza ya mutute kandeza makasi mela na yebi kandeza makasi meto kene malembe to yebi bino bozali na kati ya parti na bino ezali laisser passer mon peuple on a ngana tuno question mais bozara ebele na mona bozara misatu na mona bozara na chatumba bozara pena na shuramboma na yo mais lelo siko bolika mingi papa pigen oyo confrère na pesi mbota passant mais lelo na comprendre était ndenge nini yo oza yo moko et ba misusu batika liwa pe pour mamboka eza show il faut boza toujours lisanga non mais qu'est-ce qui s'est passé alors ni la moka ni caché ekoki ko arrêter mission ya Nzambe ekoki ko arrêter ambition personnelle ya moto mais ekoki ko arrêter esprit te tango oza ko mona ngela kisi toza debo tango komona tchoka mbomba ayero mona aza debout soko moni chatumba ayero za debout mais soki mutu abimi na pensée ya Nzambe aza sous débouté alors il a toza debout tango naza ko telema naza ko défendre Nzambe na ko défendre mutu ya mokilité naza ko beta cete pour na peuple azala sauver mission na biso zali ya ko dénoncer ko condamner ko enseigner vérité peuple azala éveillé pour ba manipuler bango na bangunza na batamfu na bamando na bambiku de pastorité oyo baza ko détruire peuple congolais spirituellement alors biso moko faut tozala ba exemplaire to koki ko longola bampoti na miso ya bato te soki biso moko tozala ba exemplaire te c'est-à-dire faut tellement na mission oyo ya Nzambe. OK, merci to bandi émission to moni président ya Sikabimi na Congo RDC biso no sotozana to moni mobulu ekoti na mboka to ebité pourquoi tout nananu yo za muta laisser passer mon peuple mais tout laisser pardon laisser partir mon peuple mais tout nananu na makamambo ko za congolais oyebi mambozo le kanamboka za show balobi bandeko lobi to mona biso ba résultat que Félix Azali président de la République au bato mingi baboy mais mingi balobi que les gagnants na makambo no soto ezali Kamere na Kabila okolo bani na makambo déjà na rejeté yango
en qualité d'homme spirituel. Rien ne peut se produire sur la terre si le monde spirituel n'a pas coordonné. Alors, caméra a un instrument, oyo, Nzambe a utilisé canal pour tout comme pas tozali. Alors, caméra, na kabila, bakoza la gagnant par rapport à quoi? C'est-à-dire, soki to bunda ki nanzoto, ndenge to yebi, diaspora e bundi nanzoto, mais to zubi ya noté. Toko ko bunda na mutu aza na minduki te, toko ko bunda na mutu aleki biso na makasi te. Mutu aleki na makasi, aleki na mbongo, il faut changer stratégie oyo okoyeba na ko bundisa ye. Mais sikoyo lokola tozanga ki mbongo, tozalaki na fromage na munoko oya soulèvement populaire. Mais bato mbongo bakatumbi bambemba, ba memi bato na élection, ba sime conséquences ya élection. Soki balingaki mboka, balingaki komisa mbongo na batia na mesa, nde bangager ba mercenaires, baki komona ba oyo esengeli basala mafuta tababaliaka ngoso za na moto. Tango zalaki moto, bato bazalaki mshosho, bato mbongo babimaki te. Tango mafuta tabekomi pio, moyen olia yango ezata pete sili lingi koloba keno bata batelemi eza ba droit na bango, mais peuple oya bimaka na balabala alobi tokufi ebele bino diaspora bokufa te boliaka bolalaka bolataka malamu cette fois-ci biso tolingi misala. Mais tango balobi keno les gagnants c'est Kabila et Kamere. Ngana koloba ngana rejeter ngo les gagnants na makambo ezali de Dieu tout puissant parce que yemoko moto Nzambe ya Lola, Nzambe ya Congo akiti asala makambo. Nzambe lokola sikoyo asala ka makambo na nzetete, asala ka makambo na nyoka te, asala ka makambo na nyoka te, asala ka makambo na ekaka na moto. Nzambe a utilisé caméra azali lokola canal oyo Nzambe a utilisé nga na bengiye nazali politicien te ngai na dépendaka na mutu moko te na dépendaka na Nzambe. Po Bible lobi maudit l'homme qui se confie à l'homme. Muta kokufa Nzambe kokufa te. Mais en qualité ya homme spirituel na yebiete na oyo eselema na Genève Nzambe mutapanzaki bango na ambition na bango personnel. Sikoyo Nzambe lokola pour atteindre le Kabili, il faut utiliser ka moto. Ceux qui veulent gagner na charnellement mengala bi spirituellement loboko ya caméra et koko komisa moto olote. Nzambe nde moto akomisa ka moto olo. Pour moi, je m'explique, c'est-à-dire caméra. Ngai boyebi caméra balobi le plus gagnant dans sens ini. Balobi parce que azamoko est responsable ya malheur peuple congolais en 2006. Oui. Achaki Kabila na Bokonzi. Na 2011, balobi atrahisaki papa Etienne Tshisekedi. Oui. Na 2018, balobi ndengeni ni sukaza pembe na Félix. Est-ce que à côté de la camélote, ngana répondre en tant qu'homme spirituel, Nzambe a utilisé nyokate, a utilisé ngomate, a utilisé ngandote, a utilisé kaka mutu. Oyo azalaki responsable manega ba congolais a koti na nzela na ye pour atteindre le Kabili yango tolobi, Dieu sert le plan du diable pour se glorifier et pour nous élever après. Apôtre Paul oya bomaki bato ba chrétien kaka Nzambe wana akeneki po ayeba na lelo tolobele lelo alekaki kaka na nzela ya apôtre Paul po lelo sango malamu e panzana partout. Le même caméra lokola zaki responsable ba manera ba congolais ndenge ba Congo bazoloba Nzamba ko nous a mutu soute akokota kaka na nzela na ye po ye mutu ayebi passe ba congolais ayebi oya salaki akoti kati na ye lokola canal pour na ko utiliser ye pour na ko koma otokomi lelo tout simplement na kozongi sabatu nyoso na makomi na 1 Samuel 16 yango memi Bible ezali caméra azali canal oyo Nzambe a utilisé ndenge a utilisé ki prophète Samuel pona ko kende na ndako ya Isaïa papa David pona ko kende ko zwa David akoma mokonzi. Kamere te mutu asali ezali Nzambe nde mutu asali kati na kamere. Soki na kei na ba arc des apôtres, apôtre Paul azalaki oyo a persécutaki ba chrétien, apôtre Paul azalaki oyo aloko telemela bandimi, ba santo abomi bango Bible eyebani. Alors na acte 9 boyebi akutana na Yoshua tout en coup akoma aveugle Nzamba bi na pesio mission. Kaka na nzela na yonde oyo tokoyebana na koyebana. Baltangi na kotanga Bible na 1 Samuel 16 na verset 7 à 13. C'est sûrement kotanga nyoso tona te parce que oui batanga na ndako boko kene na 1 Samuel chapitre 16 verset 7 à 13 baza kolobela histoire ya David na bandeko na ye baza kolobela prophète Samuel Nzambe atindi ye kende après avoir rejeté Saoul oya pesa ki Nzambe mokongo par la désobéissance adibisi na rejeté Saoul kende na ndako ya papa ya David na poni oyo akokoma mokonzi ya Israël tango akendaki na ndako wana Samuel azalaki
canal oyo nzambe a utilisé ki ndenge lelo o bato za koloba na charnellement mais caméra azali na spirituellement nzambe a côté kaka na nzela na ye tango Samuel akei akomi na ndako wana ba présenter moi na liboso Eliab azalaki kafumba atanga mulayi mbinga tanga ningi ko welisa ye ko tia maboko nzambe alobi kolanda munene te kolanda mulayi te kolanda pembe te aza yelo côté na sina bwakisa ye alekisi bana na ye nyonso to 6 7 après tuni me ozana mwana musute papa ya ba David alobi nazana mwana suka azana zamba libo na sima ya bangulu na sima ya bameme aza kolongola banye aza kolongola bosoto na mbindo abiki noko zwela ngai tabaki ko benga David na zamba oyo azalaki atanga te oyo azalaki ayebani te oyo azalaki kolongola banyei tango ye albia nzamba fungoli mato ya molimo oyo basala nzambe mingi mato ya molimo kufi bazoleka na ba télévision bazana ba attendement spirituel et nzamba ebisi voilà celui que j'ai choisi en Israël comme roi mbala moko tango David aye awe David mais na liboso akene ko we David te awelisaki moi na liboso nzamba lobi vous regardez ce qui frappe à vos yeux mais moi l'Éternel je regarde le cœur na mamba kongo nzamba zotala motema yango na zongsi batu nyoso tout caméra te muto aza gagna na makambo za nzambe caméra nzamba utiliser lokola instrument de utiliser ki Samuel et caméra na acte des apôtres caméra za lokola apôtre Paul oyo a persécuté ki ba chrétien par rapport oyo ba congolais baza koloba 2006 aza responsable tout à fait normal mais papa biso moni yo tendance nous amis ya oza muta ya IDPS non naza mutu ya IDPS c'était na ye ko répondre par rapport à question naza ka mutu ya IDPS c'était naza mu politicien te nga nazali messager ya nzambe alors messager ya nzambe tu analyser ka maloba ba politicien derrière toutes les paroles il y a l'esprit. Qu'est-ce qui se cache derrière cet esprit? En qualité à messager, tout ça qu'on contrôler batu ya nzambe o ba bengi ba pasteur o ba bengi ba bishop o ba bengi ba évangéliste tout ça ko contrôler bango misala baza ko sala soki ba bimi libanda to zongisi bango na nzela encadrement total to zongisi bango et ba politicien loba no pena to tiki le temps loba makambo zoloba biso moni ba sala na nzambe to moni pasteur Kizami Nazaki awa est-ce que ba propos na zoloba wana izo sangisa peuple congolais toni lokola bino na profiter ko tuna question ko bino besoin cadrer ba sala na nzambe na tiki permettez-nga na landa ki débat na ye na bishop Chatumba et pas ya Nolitam na top Congo top news voilà na landa kiango mais permettez-nga na bona za les profite débat on a ki charnel gloire nzambe na kati zakite alors na talaki na débat on a Bishop Chatumba aza ko défendre cash yazo défendre la moka mais aza ko tango défendre la moka aza ko telemela Félix ya ko sakana te sadia zo kitsabi ba ko longola mutu moko te bazo mutu moko atanga te a traîner ba komisa ye président yango réponse oyo na répondre ngomba moko na Kizami na keno azonga na makomi a batalisi David atanga te a batalisi David na zamba a batalisi David na kata bosoto batiki bana liboso mayele baki ko zwa mutu ya oyo azana kati ya mbindo bosoto nzamba lobi vous regardez ce qui frappe vos yeux bazotala oyo ezali beti da bato mais moi l'Éternel je regarde le cœur atalini mutema ya mutu oyo 1 Samuel 16 7 à 13 ezali et répondre basala nzambe ebele na Congo depuis baza koleka baza koyana ba ainsi dit l'Éternel était na ba vision te bazolobela ba charnellement wana na répondre bango ezala Chatumba ezala Kizamine il fallait débat na bango ezala spirituel en qualité ba homme de Dieu plutôt ezala ki charnel plutôt ezala ki débat ba idolâtre baza ko dorer batu et puis elongo wana sikoyo tango yo lobi mambo ya Kizamine oui na débat na bango na débat na bango na yoki bishop Chatumba lobi que non tout ce que Caméra touche vient du Lord non tout ce que l'Éternel touche vient du Lord ce n'est pas Caméra qui agit c'est la main de l'Éternel qui agit Chatumba débat nezalaki charnel libanda gloire nzambe na débat na bango ezalaki te et na me poser la question et puis na kata débat wana na yoki le soso Chatumba lobi oui mutabana mamba politique liboso na biso eza Kizamine et puis atondi sa ba stade na seki na leli et yaki le quoi crime contre l'humanité alors na mituni siko biso côté la Chatumba nazo côté la Chatumba telanda mais nazo bandio nazo répondre question d'autres na réponse tango siko na yoki soso Chatumba nazo ba côté Chatumba na yoki Chatumba lobi que nabiso basali nzambe muto abanda makambo ya ba politique ezali Kizamine et puis atondi sa basali belé alors Chatumba zo pesa éloge na Vital Kamerhe apesi atiki apesi ce éloge na
Kizamine, c'est-à-dire mutu abanda politique de bosona bango eza ye et puis mutatondi sa basale boko bébé chanda koloba nini basalo atondi sa ki pasteur a Kizamine a ki bishop au monde tout simplement débat na bango zaki charnel ezaki na gloire ya Nzambe te il fallait Nzamba amata bango ba kita Nzambe ami monisama bango ba paraître ba disparaître mais bango ba paraître Nzambe a disparaître bango ba mati Nzamba kiti o Jean-Baptiste Alobi na kita Nzamba mata et puis nali moi Nzamba monisama et na ke kota Kizamine alors sikoyo Kizamine sikoyo alobi mutatanga te akoko ma président na tinde siko na makomi Yesu Christo Kizamine azola kombo ya évangéliste na Jean 7 verset 15 à 12 verset 15 à 16 alobinine devant ba faxer ba scribe balobinine lui qui n'a pas étudié comment il connaît les écritures mais Kizamine azo porter kombo ya évangéliste na chatumba azo porter kombo ya bishop ba yebi Jean 7 ité verset 15 à 16 oyo Yesu Christo moka tangate na ba porte na ye devant ba pharisien ba scribe ba ndeko Nicodème o batanga ba docteur de la loi en Israël mais balobi mais lui qui n'a pas étudié comment il connaît les écritures ayebisi bango mon enseignement vient de celui qui m'a envoyé malakisi na ngai eye na ngate eye na oyo atinde ngai Yesu Christo maître Yoshua azo pesa gloire na nini Kizamine akoleka alebisa bato moralité parce que déjà Jean 7 15 à 16 et répondrier mutatanga te Yesu Christo ye wana ye Nzambe lelo ozolanda alors 1 Samuel 16 7 à 13 et répondre bango sikoyo tango na olobi siko que non ayi awa pona ko pesa débat na bango zaki na autorité malgré le nombre de vie auteur il fallait à la gloire en Nzambe malgré le nombre de vie et les kaki ezaki charnel et puis so baza conscient et puis eloko msona ko tirer le soso bishop Chatumba laissez partir mon peuple mission nango ezali ya ko dénoncer ko condamner et puis alobaki que non ba pasteur bazali mingi responsable malheur ya ba peuple congolais oui et puis bandimi bazabe esclave oui mais les cas qui na plateau na mutu oyo abeti tolo azana 86 églises ezali ya Kizamine te ko ezana Nzambe te komi ya Kizamine makore ko dénoncer na plateau wana te bipa nazala ki fa na koma même ndina disparaître na plateau wana yango na ko senga Kizamine so azolanda ngai débat wana ezala refaire ngana itukutane débat vous comprenez alors siko ya ko dénoncer était a dénoncer ti mapesi de beloge muta a kota politique bana politique beso na biso za Kizamine muta toni sa bastade wana Chatumba za koloba eloge ya ko pesa ngona Kizamine mais Kizamine akanga bandimi malgré que Chatumba bo travailler na yo mais nazali netre c'est Galate qui parle 4:16 alors Chatumba ndengeni sikoyo okotelema po sikoyo au conduire mission à Nzambe à laisser partir mon peuple. Ok, Bible lobby, le jugement de Dieu commence tout d'abord dans ta propre maison. Alors, ceux qui ont Kizamine, il y a 86 églises, Abi à Nzambe Yaye, à Kanga Bato, en otage, au Chatumba Baza esclave. Ok, mais à quoi qu'on dénonce tabac non, église Zaya, yote Zaya Nzambe Chatumba bien wote. Cela n'a très bien. Alors, ouais, n'engagez sikoyo mission à Nzambe, tu reconnais qu'on dénonce, bah Titi, tu ko dénoncer, ba Rigen, tu dénoncer ba sous. C'est-à-dire que tu na justice biso moko, na regretter ngo, na répondre bango na wana. Siko o etangi la paix. Na moment oyo, na lobi bien, l'élévation de l'Éternel provoque la jalousie et des ennemis. Wana révélation oyo ki bokonzi utaka na Nzambe et botaka mutema mabe pe na banguna. Basi ba proclamer Félix président élu de la République, tous les tsunamis kolobate faut zonga biso tous la ini mais batalamuka bandimi on ante nanu esilite kambote batalamuka bandimi ngona puis sadek bandimi on te wana ezali ba droit na bango naza politicien te mais nga nazotala Bible lobby rendre à César ce qui est à César à Dieu aux politiciens alors laissez la politique aux politiciens laissez l'évangile aux élus de Dieu. Et nous avons une politique qui a été sénité au côté makambo aza l'état. Alors Yesu tanga yaki na mokili asala ki politique était. Yesu Christ tanga na mokili a telemela ki l'état te. Le preuve en état ba ebisi est-ce que to ko futa mpako ya César. Alobi mbongo elongana neza na kati ya mbongo obosembi. Balobi ya César abi oui rendre à César ce qui est à César. Et la kisike bino bokolanda ngai bokota politique était. Très bien, maman. Mais bien sûr, est-ce que ça m'a bien moussé dans Nzambe à côté de ma cambo politique? Ils ont ambition charnelle, ça n'a rien à voir avec Nzambe. Oui, ambition charnelle, ça n'a rien à voir avec Nzambe. Alors Kizamine a eu un parlement, non? Tant qu'il y a il fallait un discours, il y a paix.
aya na discours ya unité, aya na discours ya ko diviser bato te, ya ko kotisa bato eloko na mutu te po te bato batomboka te batelemela nga na telemela yo. Alors tout simplement ko bakizamine azana service à la moka, azana mission o la moka tindie aya na poto po ya ko diviser bato, po ya ko kotisa bato ba division, aya ko kotisa bato ba séparation, aya ko kotisa bato ba haine. Alors ça digne ya serviteur Nzambete. Alors nalanda ki kutu o ba bengi Francis Lola. Francis Lola lobi par rapport à débat na bango na Tchatumba lobi natmoni ngote mais eloko na kolobaka ke no musala Nzambe partout ko leka il faut la kisa bon Nzambe zakati na ye. Premier signe. Atali vidéo na te je l'apprécie na o alobaki mais malgré zo teka ba maxi bien-être on Nzamba zo telemelaye azo pandemique kobo tokolobelango. Alors mais alobaki eloko boki capital un serviteur Nzambe soki partout accueilli ko défendre eloko ya Nzambe zalaka kati aye bo babengi la paix et l'amour kizami na ye na ngote mais soki totali na batu nyoso bozo ko lobelanga wana ya oyo ba politicien pate palala mais na yoki eloko moko ebimi na muno ka muto oyo Bible elobi na Romains 12 elobi soyez en paix avec voilà Romains 12 efete ya basala Nzambe so Congo elobi soyez en paix avec Dieu et tout le monde. Bible Romains 12 elobi ne vous vengez pas vous-même. Rachetez les mal, pas les biens. Romains 12 était ya kiziamini ozo yo isala batu moga na kata poto na basala Nzambe bele. Na si na telemi na lobibino. Na telemi na kotelema et puis na ya kotelema. Je suis debout, je resterai debout. Et puis Romains 12 était ya batu. Mutu oyo bolobi soki Félix akoleka. Na yoki aloba na monoko na ye, je suis pas demandeur ni preneur, mais je suis président de tous les Congolais et non des tribus de Loba. Et là qu'ici apesi avertissement na baloba. Et puis na ba oyo baloba ki muluba ko koma mokonzi te basenga baloba pardon. Na yoka yango na monoko Tchatumba, na yoka yango na monoko ya Élysée. Basenga baloba pardon. Ah, on kota na bishop Elisabeth. Oui oui, aloba yango, baloba yango. Mais c'est la question ki muluba komi mokonzi, et sengi Tchatumba na Élysée basenga baloba pardon po baloba bazozela pardon na bango. Et puis balobi bazozela pardon na bango na mamboba baloba. Biso to bakisaka mutelo côté. Naza Galati. Nako lobela yo oyo lobaki mais nako ina yo te nako zala mongo na yo po Bible lobi malamu na muto zo lobela yo sembo ke muto yo aza kokoka ko lobela te c'était une hypocrite on to bi hypocrite aza très dangereux ko leka ndoki bandoki ya moyi baza dangereux nako benga kaka no makamukizami na zo na ngo azali envoyer missionnaire ya balamuka o ya yepo apanza batu na kati ya diaspora akokoka te Congo ezali uni aye na mambo amour te mais tant on a landi Lola aye intervention aye ezali ya paix alobi soki pasteur Francis oui alobi soki pesate c'est pas la peine Moussa Nzambe il faut un loko moko o ezali ya paix ko ni bato na moment oyo que le maire gagne oyo sa gagner biso tout za semana ye mais discours wana na monoko akizamini te tanga kota ki parlement aye ba ki to Kabila tanga te tanga kota ki parlement aye ba ki te que no ba ronde ba kana boka wana tanga kota ki parlement ayeba kite que non bako diriger nengwana le loin ngasa tu moral non on peut pas servir deux maîtres à la fois mais c'est qu'ils amènent ou tu vas haïr l'autre ou tu vas s'attacher à Dieu bo s'attacher na mutamokili bo pesi na même au Congo alors on peut pas servir deux maîtres tant que vous servir des maîtres vous avez bombo ya bato mokili Bible le bi na Jérémie 17 verset 5 maudit l'homme qui se confie à l'homme basala Nzambe nyonso baza kolanda bato baza maudit ngamu na maudit bango te Bible muté maudit bango ngamu nazo maudit bino te Bible muté maudit bino on peut pas servir des maîtres à la fois ou le monde ou Dieu alors bosa la choix bosa na côté nini mokili za kolanda bino alors maudit l'homme qui se confie à l'homme on peut pas servir des maîtres à la fois le ko boko servir mutu boza maudit Nzambe mutu maudit bino Galate mutu maudit bino te je vous réponds par rapport à ma komi pona bato wa lobi ko mutu tangate na zongi si basala Nzambe na makomi y compris yo kizamine Jean 7 verset 15 à 16 Yesu Christ oyo zola kombo ya évangéliste atangate lui qui n'a pas étudié comment il connaît les Écritures. Mon enseignement s'en vient de celui qui m'a envoyé d'en-haut, pas ceux d'en bas. Kizamino bien gote. Alors bolobi atangate oui mais ngana zo loberskolo en qualité homme spirituel. O ils ont ça na Congo o ya ko remplacer Kabila à cause de la serviteur à cause de la président o ya ko lekana be preuve. Oui, preuve à liboso na parlement. À cause de la majorité épreuve mbale mentalité ya ba congolais oyo nanu esili batote eza ya bondoki ya motema likunya likundu. Mais na yoke loko moko mutu abimisi. Bakoyeba mutu
oyo azana kati ya bonzambe na ba fruit yoka ba fruit ya bonzambe zali la paix, ba fruit ya nzambe zali amour, ba fruit ya nzambe zali unité, ba fruit ya nzambe zali réconciliation. Na moni yango na bato la moka te na moni yango na bato akash bipa na lobi que non, le président Eli c'est bel et bien oyo nzambe aponi na Congo. Et puis passation de pouvoir ezali signé oyo ya délivrance pour na Congo, ténèbres koleka lumière ekoti. Ah donc vous êtes d'accord ki ndenge Félix Aleki na lobi révélation na ngai balakisanga elongité balakisanga nzoto te baloba ke Kabila kokende oya ko remplacer Kabila akozala président oya ko traverser ba épreuve pour na ko bongisela oyo akoya après nzela engi koloba ke non Congo ezali ya kokufa lokola Lazare, il faut essayer quoi pour oya ko gagner azana baguette magique te pas c'est ça congolais mbala moko, c'est loi de nature okoko zeloko yo felete na mokili Yesu Kristo alobi portez vos croix même na mokili po otongandako il faut salozwa mbongo po tongandako même aux ndako il faut somba biloko oko remplir na ndako elakisi oya koleka na Congo ako traverser ba épreuve oyo eko initier lisusu na ba congolais mais koya na yete parce que akuti mboka ezali ya kokufa akuti mentalité ezali ya kokufa il faut abana ko restaurer yango azalo ko la Jean Baptiste oyo akosokola nzela pona Yesu Masiya aya oyo ngana zozela okokota teso soki oya koleka ezali droit ezali volonté ya nzambe mais akoleka na ba épreuve obligatoire akoleka na ba épreuve. Mais le cola balobi na bango siko nazotala ba fruit nayoki je vais ramener l'amour dans les cœurs des peuples congolais nayoki na monoka Félix alobi je serai un président de tous les Congolais et non des tribus de Loba atelemeli baloba voilà la kisi muluba chintu chetu wakwetu fachiwetu bobosa na nabino mujibu bossa bob mulembo bobosa na nabino la kisi. Pourquoi Dieu est juste Mukongo azwa, pourquoi Dieu est juste Mongala azwa, pourquoi Dieu est juste Mosoyela azwa, pourquoi juste est-ce que ngi muta centre azwa parce que muta centre soka azwa za lokola yaya parce que muluba soki okei na bandondo okuta ba chela bazaba aza muluba okukuta ba kabamba okukuta ba ngoyi okukuta ba mulumba c'est de baluba ok na bazai okuta ba mwambuyi o baboti bayombe muyomba boti mutanda boti musongombe makila baluba ezali et quelque sorte epanzana parce que auti na centre et la kisi bazali batu moko muluba azalo kwa yaya akoboya kopesa eloko kolia na ndeko na yete o yango mona ka ba belge bando ko telema banda kala muluba azwa kibo konzi soki muluba azwi kibo konzi akoye bana ko kaba yango kolia na ndeko na yenyoso parce que markila ya muluba eza epa ya ba Kongo ya bazaye eza epa ya batabandundu epanzani bangala epanzani partout sikoto le belangai élection la muka na kashi e ko panza mabala bato alo po mingi aza muluba bala mongala abala muswahili aboya mwasi na yepo na tina la muka po na tina kashi non po bayoka na bango basola na bango baza benimité. Mais dans le moment oyo basali nzambe mingi basi batengami vision est souhaité mato ya muli monsieur Kofi Bango bazoluka ambition charnelle alors siko tango zoko modi tango zoko kangama bato nzamba no confondre bino ninga confondre déjà Élysée parce que Katumbi azuité alors siko Élysée mabonzo za ngote dimozo akasute mbongo ya Katumbi alia mutu ememaka na haine na yoki alobisu que no Félix asa la test ADN pour te dire que no Bible tanga Bible les souté batikeleka na kombo mais na ba chapitre na verset baza ba enveloppe timbrée sans courir à l'intérieur que signifie le Saint-Esprit. Merci Balandia, Diamant Noir TV, ba peuple congolais, to komi penda ko chité na biso to koma na suka émission, to lingi to tuna question mosiko cash na la muka. Ba kokyo yo kana bango parce que mingi balingité ndenge yo mo uti ko batulani. Est-ce que bolingo wana au peuple congolais zakana ngwaza na besoin mboki za libérer. Ba koki ko yo kana basangana to koma mutu moko. Maman merci. Loi na nature était abiso qui ne risque rien n'a rien. Sauve-toi, le ciel te sauvera. Alors nous nature était abiso ndoki avoir bomayo il faut approcher yo il faut aller utiliser bantenne accommodement filature à contrôle na yo si tout soit couture vide sans ambe aux alokola mpese na zanda basoso adodio mais sikoyo pe loi na nature était abiso tu peux jamais gérer ton ennemi si tu es de loin il faut l'approcher pour l'étudier ou comprendre ndenge fonctionnaka monde de travail ka longo ennemi na yo faut bana ko approcher ye po ye bandenge a fonctionnaka o ye bandenge akendaka wapi azongaka wapi monde fonctionnaka bongo na ce qui concerne le pardon
oui naza kota ba congolais oyo bazo kokape kozonga mboka te ba parents na bango pe ba kufanga pe no kozonga mboka te to yebi ko occupé dans la mboka na mais lokola ezali volonté ya nzambe l'élection oyo Dieu est capable de toucher le cœur des pharaons pour ne pas lâcher les enfants d'Israël. Le même Dieu est capable de toucher le cœur de tous les politiciens congolais jusqu'à ce qu'ils diront après tout Congo c'est notre pays, ramenez tout l'argent qu'on a pillé, on met au service du Congo pour laisser l'histoire. Dieu est capable de tout. Parce que, oya koleka, ils ont pala ya nzambe. Na lobi bien, l'élévation de l'Éternel provoque jalousie et des ennemis. Oya koleka, soyez prudents. Ezali élévation ya nzambe, il faut beau tabac ennemi, il faut. On a plus d'informations. Moutaleki et Félix. Oui. Mais, ah bon? Mais Félix, le bio talaki to talaki. Nathalie Lobité. Bon, Nathalie Kako balobaki que non provisoire. Il y a provisoire dans le bela. Nazo le bela, les kaki le bina butu que bon moni ba peuple congolais bazo sepela partout. Félix Moutou a confirmé président. Merci. Mais lokola Sadek bako kita batindi Kagame kita na Congo, yango peuple congolais mususu bazo tuna onga na tuna ki batu musu ya UDPS balobi soki akomi na sima. Mais yo koza politicien de la question na tiki yango parce que moi na tuna on trop exaté. Na répondre spirituellement na question wana. Ah oui, on répond spectateur la question. Poiso quitte fois quitte na Congo lundi parce que vous avez une réunion lobby avant-hier. Ça s'appelle mon amboka information faut na l'attaque congolais. Voilà, le lobby na lobby on a bazaki na réunion, bango surtout pour balingi ba boya. Na yoki annulation, oui. Voilà. Bango balingi annulation mais batupé ya UDPS ba boyi pe likambona bango balingi et donc on a bango etikala toujours ndenge ezali que président asuka kaka na Félix a confirmé les 22 a prêté serment et ma camion surtout ici là. Le cas yo le besoin mo sala nzambe. Sikonde Kagame azoninga kita na yo sikonde na bonzambe o répondre on est pour éviter na otune na. Oui, mais na la réponse à répondre. Mboka wana za Kagame te, mboka wana za nzambe. Nzambe a confondé qui va pharaon. Non mais parce que a comprendre que l'élection les cas qui m'a élection ça bien. Oui, OK, na le bimba maman. Le londe na suka ba yebiso élection za mabe. Oui, et bandaki mabe et ko suka mabe. Mais et là qu'on a kati ya mabe ndenza ba binsaka eloko ya malamu mais batu balingaki ba faire arrêter batu ba première élection oyo ezalaki ba politicien o ba ye na poto awa ba lobina déjà diaspora boko voter te un diaspora toza ya kopola pour ba inscrire biso na mambotali ya vote toko lobaka to mingite il faut lende to bala ko tomboka wana ba ambassade eyinda to saleli yango te de tango ba ye ba lobi to komema bino na ba élection. Ok, diaspora, tous qui na fromage na monoko, yaba soulèvement populaire, ba bottle biso fromage, ba politicien nyoso wana, o lelo bazo tinda peuple ba kena soulèvement, mbemba o katumbi, na ba toza sima na bango, tango baza na mbongo no, pourquoi ba salela ki ba tia misolbo na mesate pona ko luka ba mesene ba benga na bato, mafuta tabe komi pio, nzambe azana contrôle na Congo, pona Kagame aleki nzambe na makasite, volonté ya bato eza ya nzambe te, choix ya bato eza ya nzambe te, mbongo ekoki kosomba ba être humain mais ekoki kosomba décision ya nzambe te. Avec l'argent Katumbi tu peux acheter des humains mais tu peux jamais acheter Dieu, ni la volonté de Dieu, ni choix de Dieu au Congo, ni l'amour, ni la paix, ni l'humilité. Bako kosomba nyoso mais sauf biloko wana nzamba sa décidé nyoso zo salema wana eza pamba. Monde spirituel c'est décidé qui déjà il fait comme dans monde physique o izo le kana monde physique monde spirituel et si validé qui ont déjà tout ça ko kota na temps de preuve pour congolais ACPLA et puis à ce qui concerne pardon mais na yo ki a pardonner bato lobi partenaire a comme si Kabila partenaire ngana ko lobi lango sikoboy ko comme ça moto partenaire mais boy ba kono Kabila azana mbongo ebele ayibi ebele na bato régime na ye beaucoup tika kende exil beaucoup kangaye beaucoup ça nini munguna na il faut approcher pour kangaye mbongo wani kende wapi vomi mbongo wana etikala na Congo tango akomona berere na ye akomona bipata msema malamu te mbongo wana ekobe na kobima po sala misala na kati ya Congo. À ce qui concerne la majorité patati pala macha nzamba za capable ya kotoucher mitema ya bato nyonso to wana lokolo alobi gouvernement union nationale ya mwana mboka nyonso tu nzambe mutu azana contrôle makambo oyo parce que na nzoto to kokite e komi na tango ya intervention céleste salema yango salemi passation de pouvoir na répéter yango le susu ezali première délivrance ya histoire ya Congo bolobaka kimbanga sala bote alakisaki kaka oyo siko mama kalanga ozo api oyebisaki mama olobisaki mokili keno nzamba alakisi yo katumbi aleki bozo kosela nzambe makambo mama kalanga oyo siko oyo kimbanga mbombaki c'est Félix Tshisekedi
le président de tous les Congolais et non des tribus Loba. Je vais ramener l'amour dans les cœurs des Congolais. Je vais pardonner tout le monde. C'est ça, bon signe, ya Bonzambe. Bonzambe, bakutaka amour, bakutaka pardon, bakutaka réconciliation nationale, unité nationale, pas de poursuivre des sorciers. Signe ya mutanzambe yangoana. Simba Bible, pas Bible Sabino? Non. Alors, il y a leka pour ko telemela o ezali ya nzambe eza pasi babundaka na nzambe te babundaka pe na mutu oyo nzambe aponi te nalandaki na Afrique du Sud musala nzambe moko alekisa ina miso bato abi je prophétise encore tu seras le prochain président de la RDC alobi dans ton retour dans ce pays tu seras président ozola na très bien siko ceux qui a prêté serment musala nzambe en Afrique du Sud azali vraiment nzambe alors ce qui concerne pour ngai na yebi que non o yazo remplacer Kabila azali président choisi na Nzambe mais akoleka na preuve pendant que c'est pas congolais même mukolo o ko yazo bon sanzela. Merci to komina suka émission merci na bato balanda ki biso tozapena na Diamant Noir TV bobo sanate en tout cas tozawana pona bino onyoso alinga kamboka na biso Congo biso pesa ba information maloba suka pona lelo okoyi ko yisa peuple congolais o balanda kiyo Mbali boso na Diamant Noir. Et puis vous appelez Mbala Soukate parce que Nzamba na contrôle makamonyoso. Merci peuple congolais partout bipa bozali bana laisser partir mon peuple naza moko responsable ba victime ya bâtiment naza moko pe oyo azala ki victime na ko ndoko défendre bino ti mukolo Nzambe akoya mais bakangi munoko mais silence eko parler mais bakangi miso matoyi ekoloba naza na service na bino les victimes des bâtiments je suis là pour vous. Bana laisser partir mon peuple et là on a kolobaka ka basala nzambe bo bimi na nzela bozonga na nzela il n'est pas encore trop tard bo yeba na kozonga na nzela bozonga na nzela bo bima na ba politique ezali ambition charnelle on peut pas servir deux maîtres à la fois ba idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu est jaloux ou tu es avec Dieu ou tu es avec le monde boza côté nini mukili za kotuna boza côté nini soko za kota mukili botika na mukili botika makambo ya Nzambe laissez la politique aux politiciens l'évangile aux élus de Dieu. Merci maman Kitalatala opona la bonne part Nzambe abomba abatela yo partout dans le monde entier. Béatrice Bongeli mote bipai bozali bana laisser partir mon peuple ezala ki belle mengai les messagers Galates 4:16 à cause de la vérité nous sommes devenus leurs ennemis. Merci maman, Nzambe abomba abatela yo et puis abakisela yo ebele lola efungoma pona tina na yo kotia makolo na ngai na plateau na yo je rapporte la bénédiction en qualité de serviteur de Dieu bipa efungoma ki eba bipa ekangamaki eba na kofungwama Nzambe asokipe na banyoka na bangolo na bambwa oyo nyonso bakozala aux entours pona koyeba na kotelemela mission oyo ozanango totelemi tokotikala kotelema bitumba na biso oyo mibengo zali serviteur ya Nzambe alors salela bonzambe na yo soko saleli bonzambe na yo te olingo bima okoma hypocrite. Bible lobi ne vous mélangez pas de tout frère et Bible lobi ne vous mélangez pas de tout frère sœur qui vit en désordre. Osa na désordre par rapport à quoi? Osa idolâtre. Alors Bible lobi les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi mouton comme idolâtre na kangamanaye? C'est dire ngape na comme idolâtre. Ce que zo vivre na désordre, o se va démettre, ça dit ngape na kuboy na zo tumbu ya Nzambe likolo na yo. Bozonga na nzela. Nzambe soka tindi binote bokanga munoko na bino bolobelo ko mokote. Ba oyo balobaki centre ekozwaka te. Soki pe ozali musala Nzambe, soki pe ozali mopagano, bosenga baloba pardon. Toboy en tozala ini tozali bato moko Félix na Fayulu bozali ba malala ya kotela bozala ki antourine malala ya kopola bokondo kutana bosolola bosala sika moko totonga mboka. Merci. Merci Nabino Obolanda qui biso na Diamant Noir TV. En tout cas, bobi système na biso commentaire na c'est au boza d'accord te na les messagers commentaire Nabino et à côté en autre route numéro na yé et les kawana po au cas où besoin ba question bobenga Diamant Noir te ba question so boza na po na yé moko bobenga yé directement donc tozotia numéro na yé po to suki si en tout cas ongo so lingo pesa mbango po. Voilà numéro na ngai ezali 07 77 94 25 08. Eurotech, la qualité qui fait la différence. Bravo. Merci. Restez branchés sur Diamant Noir TV. Je vous dis à très bientôt. Diamant, Gisèle Oumba,
Gisele Umba Nakole nana ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba Diama